Mais yo mo yebi qu'il fallait les guider JB dans succès JB déjà là déjà yo quoi dans raté abeta raté yo mo yebi yo bangani boko lo bana mundu qu'il fallait les guider JB dans succès ça ko banga mundu eza ndenge to même na mama musique congolais attention ba yebi que JB piana azali misa betane ba concert kaka ya ville chaque vendredi samedi dimanche fallait ça bongote eza orchestre beta concert chaque samedi dimanche nana yebi on yo yebi que JB ndazana so abeti vendredi samedi abeta dimanche abeta papa na bene jiba osani yo na falina ni mukolo yo sokozana succès tika fali apema yo jibe mpiano olike bese sala nga soni Mario baba misa kala babima te bayokana te babeta te oyo bimisa oyo nani shainge nkutu abeka mwana ekangi na okabwa akia kufina mama nzaka Kongo oyo zo su jino wa mwindo oyo abeta boya sala album na yebo akiko kufa kuna kota ya ba series to kota mboka ni concert ya nani o batu babelaka PPP ya ofele ezale concert nani na stade batu balobaka ofu bafungula porte ya jibeti atoni sata Tony Maké, papa Chira l'équipe Fali, bimis album en 2022. Défi n'a pas si bango na BCBG. Pourtant ni mapenda que fala beta musique à lukuta, ton nimi fala beta musique à lukuta. Bob mis album en 2022, biso album en 2022. Total asko banani ba beta musique à solo. Virginie dans l'actualité na ba journaliste ya TV dans l'actualité. Na ba journaliste à TV oyebani dans l'actualité. Yo mo yebo ça l'émission bien te bazo corriger par le leader. Maman Langi akufa. Yo motema koma maman Langi okomisa ngolo Langi. Ozana mwasi mabe, ochaka choko midi pokwa. Ofani no na plateau ba pozo question fali pupa, obiki ba fali mususu fali rotondi ça. Oli ba glo Langi na éviter soki ki choko bo cha ezombuye bino na mamone. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send netika kozo tinda SMS me tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na croix rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya tap send. Kaka na téléphone na yo. Tindi esika ozali yepe azui esika azali. Bona numéro o ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money pour na Kinshasa, MTN Money to RTL Money pour na Brazzaville, tap send na beti na send mbongo yamba mbongo ata na minuit. Tap send mbongo elongo na poche koti na chombo. Tap send. You send me, send you. Rendez-vous à ne pas manquer le 23 juillet, la Grèce, avec Bina Filé, Monsieur Hig, Bayoka Doulaire. La Grèce, on a le 23 juillet, la Grèce, on pague la concert. Oh maman, Olingo est compliqué. Dans la Grèce, donc dans le 23 juillet, on a Grèce. Pour mon choix, va compliqué, va problème, va mort. Maman, elle a sali cheveux. Quand kana sabaguna, azala la mbongo tope, azala mbongo. La lingi ya ndaguna ngai. Mobali ya mbongo ninga kokipe kokoma. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope, sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo, contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description, okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela page oyo. Cliquez na je contribue
otie montant au Cococa, aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure dans laquelle vous êtes en train de suivre cette chaîne et spécialement dans Historique Culturel. C'est un grand plaisir de vous revoir encore une fois de plus. Aujourd'hui, je reçois pour vous Esaïe Longueo Boyebi, Kombo Boyebi, mais moi je vais le laisser à se présenter Yemoko Nakatia Congo Mokili Télévision. Bonjour. Ouais, bonjour Nayo. Avant de d'abord, merci na de King Fali et Popa di Cap la merveille Marabi, El Pipe de Olo, les Petichi, El Fantastique, El Mosissimo, les trois Faras, El Moutaleka Jibé na succès. C'est ça. Et na Pesimboti na Batutu, ba fanatique, tout ba warrior nyonso ya monde, o balinga ngai moko, les petits aigles, la bouche autorisée à ba warrior, la bouche autorisée à Fali Popa. Na pesi ba merci ebele na ba soutien na bango et baso benga benga ende bengi tasine bengi, angolais bengi, gabo bengi, sénégalais bengi, Brazzaville bengi. Mais déjà il y a ruine na bosse interrompé sa grande sœur nanga on a ça plus de 15 ans. Il s'appelle Chic Rose parce que so azanga na tambola naï. Dès que mon espace oyo et banda na misu nanga dès que banda na misu nanga ngam na ngaja batu ngam na chabat aw dès que na pesi grande sœur nanga direct ya Fredicide en direct ya Fredicide et Chic Rose la maîtresse ça bosse un peu copé ça mona na moko les grands jogo star fait nanga ya kati ya papi j'étais salé na modi mon mère et sœur nanga Zozo na peso moti ba yaya batutu et batutu balinga ngai quoi la bouche autorisée. Ouais, la bouche autorisée à Zakania Makasi. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Pour nous, la prière, non, au bois que l'on boy, n'a compris et l'on a rare, on a courage, on a bimisango, mais n'a qu'à ta prière, non, on a bimisango. Mais yo mo yebi qu'il fallait les guider à JB dans succès, JB déjà là déjà yo quoi dans raté à raté. Yo mo yebi, yo bangani. Boko le bala mundu qu'il fallait les guider JB dans succès, ça ko banga mundu. Eza ndenge to même na mama musique congolais. Les seuls musiciens où ils ont soutenir Bisso, les seuls musiciens où ils ont payé sa valeur il y a drapeau ya mboka. Numéro 1 en musique à Congo c'est Fali Popa. Autant il y a un an. Marié ba monsieur ba beta na bango c'est normal. Mais il y a que lelo boy, c'est Fali. N'engna pesa batu Fala zaki ba zaki invité spécial na manqué mo utoli ka kutena ba Neymar. Akutena famille ba Kardashian bazali wana na bike botala ki wana la famille Kardashian place wana so mona siko place mo mutu wa bike Fala so kosa ba so Fala so kosa ba nini famille Kardashian zala wana Fali Popa aigle di Cap la merveille marabilloso azala ki wana Neymar avant na face Fala avant na face boy lobby siko bazala ki wana na comment on s'appelle ni na Pario et wa contrôle ya France wana et na Tour Eiffel bazalaki wana ezaki elo mo salama wana lobby ezaki lobby Fala zaki invité spécial ba basketteur bazalaki wana vena biso ba basket amulaki comme nani s'appelle comment azalaki ba basketteur ba star ba wana ya danger pe to panzi na ye to yaki komona ye moko le prince d'Adjou azalaki wana pe Fali Popa azalaki wana a bête concert tout monde qui wala mpanzi ba ministre ba obina tout monde mindele ba oyema so atie micro boy na Tour Eiffel il est quel lobby Fali sko zo kosa Congo nani o ba zo kosa batu nani siko pourquoi pas te bazu ata c'est bon point de ba inviter qui JB aza na Tour Eiffel en yimba ba ko inviter te pendant na succès te Rien à concert. Faf apé matala. Ya wana c'est normal na pesi mboti na ba mission no so ba beta ba concert na wana Congo ba kangama na Congo ba beta ba concert kana ba VIP na ba rotana na pesi mboti pa mission wana oyo ba bengisaka bango te ba libanda ba Guinée ba Benin tala obina fani lobby na otala bana moko boy ba ebi lingala te na Benin na Sénégal na Mali boyimba yo oniengo ba oyimba ba générique ngongango yango yo yango yo petit mo buku to ema ndoki ya vina ngeza yo chérie otika na lela na ngaye peut-être koyoka mawa kozonga kongote bon yo yebi le nombre de fois que Fali Popa imba banze ba JB hein
Yo mis le nombre de fois fallait pour pas banzer JB. Et puis nombre de fois JB azara fan na fali. Bana JB azara fan na fali. Ba nombre de fois. O JB mo azara fan na fali, bana fali bazara ba fan na fali. Ba benga ton fali. Les sel mais bana JB benga ton fali. Wa bobo sani. Au fait, Ba anniversaire nyonso bana, JB no bengi sanen. A bengi san ni wata ni fer. Izaka fali. Lelo fallait bien fallait so kosa obi zo sanga passe na ne sanga passe na sengo na goût plaisir parce que mon la plaisir parce que c'est normal Congo c'est normal ya ngo Congo mutu nyoso ko boya mutu ouais parce que na beto lo mo yo qu'est-ce qu'on explique to qu'est-ce qu'on a une explication tant papa chéri JB Mpiana l'homme qui a mis de l'eau dans koko ninga lo ba wana abi ki fallait il a sur musique ba lukuta ko kosa c'est bon. Mais il y a un pas conception de la musique. Premier concert, Betamana, stade de Martin Moutabanango, c'est Kofi Olomide, à Bouka. Deuxième concert, le roi de la forêt, Moutasala Batou, Moutasala format, mais formateur. À Bouka, stade de Wanana, Biso ya Liboma. Concert, il y a Nani, Batou Babelara, pipipi, ya Ofele. Et ça les concert en un stade bah tu vas le voir off bah font la porte ya JB atoni sata na la rappelle histoire toke na Olympia et ça Olympia je pense Zénith ils ont Zénith Olympia na ça le moi mneni boyani Olympia soit déjà Olympia je pense que va comprendre mutabana nani c'est Kofi Kaka les gens na Congo mutaye suna JB ya lo ba ke na ke kuna po na forme na Bercy. Et ça qui Olympia, ça qui Bercy. C'est Kofi Mutabandaki. Le roi de la forêt pas que Bercy, ça c'est un scandale. Il y a le bina que Bercy pour na corger bango na bika rouge. Bike Bukana. À ça la plainte ba monter ma image. Voilà ce que musique en obéta yo constaté. Yo mo yebi yango lelo, no yebi yango lelo. Jiba na combien d'albums? Fala na combien d'albums? Obi Jiba combien d'albums? On a combien d'albums? Bisous de il y a 6 albums, 5 albums. Vous comprenez? Dès que bisous de l'équipe déjà. Fallait ça n'attend en cause, fallait bien faire une cause. Tu bêtis na France, tu bêtis na Paris, na France, tu bêtis 3 concerts na France. Il y a un ninga ma bête, tu vas voir la image ba mona. Mindel les abena plus de 10 000 et quelques personnes. 15 000 et quelques personnes. Mais yoga na sisa. Mindele na mindele nde ba oyema. Wala to mo la benake ba fimo na ke ba mindele. Fala nebso scandale. Les Toronto bet na Lyon contre-temps parce que ba contre Zaki mo ebele. To lungwa ce que to les 9 to rebuka Brazzaville merci na Roga grand musicien au moins que musicien le roi Roga na Brazza. Malobi mais va faire nebso ba JB boy bante. Ba ebite mutabuni la Congo na fali. Bah il y a plutôt vérité Afrique a fallu. Roga. Les grands stars, il y a Brazzaville à lobby. Là c'est Jibali qui Roga na succès. Allez où succès mais Roga lobby en haut. Mais Roga là qui succès na, il y a qui danger à voir ça non qu'est-ce que na poto. A robo ya fallu. Mais à comprendre que non de King Aigle. Vous comprenez? D'après yo, Fally Ipupa na JB Mpiana. Na ngoza alegi muninga na oyo. Oh, yo mo na place aux autres chana wana oyebi na fala leki na oyemba oyebi na fali déjà leki na succès oyebi na fala leki na actualité oyebi ke fala leki na ba concert na ba production na mambuto yo mo oyebi ngo utuna ngazo ndeni ngai nde na zaboye tozo samba na TV excusez ngabe na charge na nga ndeke fallait répondre te la bouche autorisée ba wario tout ya monde effectif linga moko la main donne répondre ne papa chéri pesong c'est dans retour kotina mosaka te pour mosaka dans niveau na ngati yaza papa te aza koko ana plus de 57 ans ya vie avant na 40 ans na vie na lupanga famille ngala rosala ngote ngala bando futé na âge de 20 ans obita musanga nga shikiro zaye donc il a fait na Sony et Toyombo obi neza na bota la film ba maleta bala maleta mo ifwa minata ngasko na ina shikirose parce que ngazaki pic petit na yi avant kutani nga tous les missions tout banda ko yemba ya va ya benga nga c'est nga zozo yi bi mamu na loba petit frère na za a ote voyage ba Luanda mamu tout za a mamu na loba
ndenge ngana mona prix ba 500 000 euros wana sko chiki roza avanda avatu ko na Gombe avanda na Boyoma ngala vanda dia na ba patron wa ba fina biso kusika biso Soné Chombo na simba dia ba 2020 kabina ba $2000 na bani TV na 2010 ba petona ba legebo les princes ba wuti mboka ba yekoya ba tchecho kebele ba leki TV ba vandi ale aussi no photo fali o vandi na aussi vena o longia fali o tsango na analyse na yo po banda koloba ba beta o banda ko finga fali yo mtu winda wuti no na zamba ngala botama na bon marché na vene sanza na quartier ya mindele na mindele avant ba boîte na bino tuwe bima avant bano ba beba lelo ne ma bebe ya kindumba o nga botami na bon marché ne sanza ya ona bina botami na bon marché sanza quartier na quartier mindele na mindele poko za lupango wana seke famille na bino na mbongo biso ko parler za wati lelo o pasi nga botama na bina kino ya blague te na botama na ngana mungo yesko botama sko na mujima ite na kati ya bamushima na mamboka pena baluba oza na place ba betaka ne mabanga oyekini omoni mwinda omoni nini oleki TV ozwi makambu ba peso cop moboe ozwi okok peka cash $5000 et le côté pa na ngai nana 20 locataires ni na vandia so na ina so décision le lokaka na zongi palais te kama na oteka on palais wana o akingabo pek pala ki ngabo so ateki on muke roza ba na ya ta ba $250,000 na ropeka na kepe poto ngana matin via avant devant yi pecho na olo ba déjà mamo avion arrivant ngana matin via yebi Isaac MPKL mutu vena nga Isaac nani vena nga Isaac contre maître ay mamoyo ngana kena Luanda na taxi ngana ki Angola na avion na kena fui d'ici na avion na kena ba Nigeria ba Benin ba blo moko la tuna tambola na ngao na matin mais na avion yo na si ça se comme place on a mais au moins ce qu'on va pecho tena pecho golo ara pecho Yves le golo oyo petit mo botalier boye asenga trop na ba boîte na ba alinga ba ndumba awa ya kanila be fomia kolingani ba ndumba tout ça tala ngaso na koti boye na koti pena boye o santi binaki ngane na koti na longe ba na koti na boîte ngaso na kepe na café musique na kepe na chetimba na kepe na msu na ba ni o mo benaki bike la main d'onda kotaki les ba pecho na sko bazanga de loko salati mutu mo akabele moi chemise mo boye $20 basket mo $30 pantalon mo $15 alati na ye endi aye wana ka pona ko critiquer ka fali ba betaka te musique yo kana raté bino bozo beta ngala fane na otala bangwa nga muna bituma mso nga no beta batu nga muna mso bango ba muna te nga dans l'époque pour les émissions mamile la fozala star dans l'époque RTNC wana ser na ngai nani RTGA et pas besoin de faire la chose plus ma biole Karine Mokonzi namona mutaleki Karine Mokonzi peut-être la baronne ba fena ba tondi koko tuntoala ngana oleka de émission na pese la déjà que na sali ba mise belé na fuli ba mise belé mona o ba ganga ba critique fali ba la ba relation ba tambongo te ba benganga allo nana concert le loko lukilanga te 2 personnes ba kabelanga mbongo wana nwa ebele nani tanga kombolo ba rebele onde bana ba nani OK tanga mibale concert mila ki ba tambongo abete na 8e mairie donc la cause n'était bien que memela batambongo mais na memela ki fe na ngaza fe na nga yolo mais na memela ki pas senga kalusu ba mise belé na roba na otanga ba komo na ndeti nani mais na otanga te ba na on besté ba tangi déjà moko ba kisa mususu tangi pour la cause azam grand musicien Congo bon chanteur ba wala siko ba tola ba yemba bien te koloba na oboye tangu jiba na okosa biso atonisa stade akosa ki biso atonisa te mais pourquoi bino makambino ba warrior tambo bandi makambo ya critiquer du genre Wenge et tout et choquer mutu te mais lorsque réaction ya JB Piana tanga à réagir et comme problème yo na ye nani mukolo e yo na fali nani mukolo e yo soko na succès tika fali apema yo JB Piana
Donc, ma réaction, il y a bien un warrior, c'est ça mon problème. Mais j'ai bien pour une fois. Mais il y a bien que j'ai bien l'habitude de répondre. Oui, bien. C'est bon à bandi biso. Nana bandi. Yo y bien noté. Concert au Baouti Kobeta, c'est le roi de la forêt. C'est lui qui a créé ça. Parce qu'il y a un formateur, il y a un mouton de relation. Où est-ce qu'on a taligé baya ya bana mai bana succès bana mai ne bazan rien tellement na le igoué. Ah les rois de la forêt, merci papa. Merci parce que vous avez vraiment formateur à solo, vous avez danger à solo. Bon bah il y a un copain nous t'a créé comme c'est le roi de la forêt. L'autre chose mon papa chéri JB Pianazo ganga. So les agines ba sangala te ba so ba mbongo te ba beteni tanga gang. Il y a les cas TVT. A gagné pour ma sangani ba beti stade martyr yango mone ka be mission ngela elo comme singa papa chéri la ti bien pena bongo ba yoti ma bien propre pena bongo ya kitoko oui no ka pobo ya fali beta musique à lukuta et belé ba beta musique à lukuta bo mona bango te biso mona musique to beta na be preuve na biso to lakisa na ba TV to ça tournoi ya 2 mois en Afrique to beta na tous les pays Afrique plein ma billet ça va 1 million et quelques. Ma billet il y a concert. Comment on va pour battre bakota. Il y a posé question. Il y a posé question. Toye to fandi biso ba waro to fandi to moni sikoyo. Vraiment ba si la succès kala. Asila bena succès kala. Asila succès kala mais ata fait na biso. Au moni yora biso. Ba Kofi Olomide ba le roi de la forêt ba Félix Oisé comme ba papa chez ba vie. Mais vie ba vie monsieur Zani. Tant que succès et si là non kala pour nos actualités il y a un album nanga na pesi défi maman quand il passe nanga kufa défi na pesi papa na pesi BCBG mobimba 2022 biso do mis album fallait pas mis album ton ni maqué papa Chira l'équipe fallait bimis album na 2022 défi na pesi bango na BCBG pour ton ni mapenda que fala beta musique à lukuta ton nimi fala beta musique à lukuta bob mis album na 2022 biso be album na 2022 total asko banani ba beta musique à solo quand ya makasi papa biso do ba wario biso do rep tala biso do ala te poto critiquer bato to ala te poto boya bato non na minute son abike lelo bina filé full boss ana succès a voici ba mission beta concert lelo son a l'obérité en a succès album na musique bante mono sezo okana na boy ese biso nga wario na boy so abi robino munni bo kanya zo beta na succès o le ka fabriquer ça kosi nina zo ilo mo wana tout à l'heure au Betty Soleil a Papi le Prince a posé une question moko alobi bino bo bimisa ki album nzela moko na héritier ya bino kenapi oh mais yo mo yebi ki album na biso e beta tout l'album tu ba misé en Congo album il a fallu beta tout l'album nyonso ba misé ya Congo ya Congo tous les misés parce que fallait pour passer les seuls misés en numéro 1 le seul message au bêta ma casse là ba misa fallait balini de ma personne comme même non les seuls musique les seuls orchestre na Congo ba misé ba tchaka chokoté ya fali les seuls orchestre na Congo ba misé ba PD te ya fali les seuls orchestre na Congo ba misé ba zabi senga te ya fali les seuls ba danseuse ba lesbienne te ya fali pop ba lembi ba poto na minute danseuse na biso ba danseuse so ba na poto ke bo zo ba vidéo au kamwa vidéo nini ya mamozolo ba o me yango na olubati ngamba tu molanga te yitu muli fali ngala ah papa te na apena lo bano boy tango boy fali obike fali abeta musique ya kokosa bato boya ke on a TV biso betanto obaki ozape na succès te to le boko na TV parce que muto profitera ki na parquer a muto ala déjà obi mwana mukeso abeti yo so ko ikao bu okimina la police abamu bina mukolo pena mukolo ya bu parce que lelo pena la toile babi ki fallait za numéro 1 ya musique ya Congo lelo pena tala na ninga ya blague te papa jibia na succès te ye lelo to moni papa Serabi héritier akumisa mingi héritier ferré mais ferré gona na héritier ba bana na yo te papa on est BCBG c'est la nga Sonia
Mario baba misa kala babima te bayokana te babeta te. Oyo ko bimisa oyo nani shainge nkutu abeka mbwana ye kangina okabwa ake akufina mama nzaka Kongo. Oyo zo su jino wa mwindo oyo abeta boya sala album na yebo ake kufa kuna kotaba ya ba series to kotaba mboka nini. Muso utolongwa akalamita olongwa azo kanata. Yo kote ba miseno bimisa baona BCBG babundane na fali. Héritier na faire baba mise wera. Ya yete jibe. Parce que on a ba wera l'équipe bango parce que wera za formateur format pas formaka. Le loi misa ba Fabregas attends so la raté to abimisa na tant comme on pesa merci banzam. On comprend? Le loi Robin ni wana succès on le ba Fabregas wana abimisa. Le loi bina file kokwa wera na succès. Héritier watana ba na succès moi na wera. Faire obeta album ne beti moi na ya wera. Yo luka bana na onde babunane na fali parce que so luki bana na babunani na fali kozala bien JB BCBG na yo bat ba babunade obi dans l'époque tant ser na chigro za sa ba soirée atali miseni na robengisa atali bi JB ba roya bi Anthony Saborte na pesi bango défilé lu 2022 Fali, j'ai pas vu que fallait mettre la musique à l'ukuta. To boyite. J'ai mais toi qui as 100 ans matin. La perfection. Na biso toi on a 2 albums to préparé à vie. Toi on a 2 albums to préparé à vie. 2 albums to préparé à vie. Il y a 2 albums y a vie. Et ça a mis c'est monté congolais mis album à bongo et ça a mis c'est mon congolais té. Obi fali bo benga complexé. Ngana tala personne les boga de la prince personne na chachoko uta mboka kuna kota mai kuna mo garçon ma chachoko benet ba garçon cha chachoko bino basi bolinga bango boka solo bima bona banzoto te petso nani golwa oyo zoba gizeng mobo avant na finga ne fale siko tangu fale alobake premier album faire au sala ba featuring biso to yebi ba les rois de la forêt ba sala ba featuring ba Koffi Olomide ba sala ba featuring en danger ba fena biso table ba sala featuring en danger mais fallait qu'on pèse en forme ya featuring ndeni on pèse en forme yo on pèse le mot tangu d'abord musique oya lelo sa musique oya sala ya karaté mais so zaki musique o to beke ba jibe ba wera ba nobeta et ça ka ndeti ba Davido ba obeta boy ba fi banga za ba succès explique-toi mais là ils sont honnêtes banga mo muna te. Parce que l'autre peut savoir merci le roi de la forêt Big Boss Allah l'a raté parce que ouera quoi est raté ouera pena la mugi bosso betika pa on a générique mo ekangi pam kada vum bang bang toye boto moni vena biso Koffi Olomide tata mobimba ye aluka gata luka siko ya JB to moni ni yo pesa répondre hein. Papa punde lo akala kuna. To beta malelo. Beto bloque malelo zo mambo ya kala. Ya bloque ya kala. Autant lelo ta. Parce que yo mo yebi ke na actualité confiance à toujours actualité venanga Koffi Olomide. Grand frère, le véritable futur ministre ya Oli Moucheni. Yo mo yebi ke le roi de la forêt sera toujours actualité. Igo de la forêt. Taraoura fana binabi. Obi fali pour passer numéro 1. Azan sabina ozo bundela mboka trop. Yoka taba pesio. Pesio ko sabato. Biso biso moi jaro. Oyo ba femme subina banga tia. Yo me no vraiment banga no te vraiment. Moi na nga vraiment ngapena mo pa vraiment na sala benna ke lo binaza la vraiment. En tout cas, guerre, mais ngala yebisa bango ina zaka na ba le véritable code mondial. Il y a Oli Moucheni, code ya mboka, le futur ministre na zabongo na ba fedelo ko ndisi etala. Yo beno so mina tana o veni mina na beda chou benabo. Ya beda chou vandi oli bo vandi, bono mi la café. Biso lianga to o singa pizza chamate. Biso mi la café. Tu n'as pas café ni to mila. O meli café lengso makolo. Tellement ba tala hot. O so mina na beda chou. Ba o moni le wapi. Ngana ba on na ba preuve ba singila bazao. Yana ba mise musuna fi ba mona singila ta. Ata photo pamba bakangati. Na ba na relaxa. On comprend? Et là, baba na mususu azaka chanteuse en ego yemba
Adamu kala ya chanteuse mo bana oyemba bu keka salio okoma okoma keka fulio komela bange belé keka fula te belé. Après c'est nous on bena tala bino ozu bena muta choko bo ko bena fali. Différence ya na zanganini. Ozu mo no ya journaliste o komene nani. Ozu tamola pena kombo ya batu. Otambo pena kombo ya batu. O comprendre? Eza sens te. Otambo pena kombo ya batu. Na ebité soto koloba nini? Bino ba Olangi. Mama Olangi akufa. Mama Olangi akufa. Yo motama koma Mama Olangi okomisa ngolo Olangi. Ozana mwasi mabe, ochaka choko midi pokwa. Ofani no bena na plateau ba pozo question fali pupa, obiki ba fali mususu fallait retourner ça. Oli ba gloire Olangi na ebité soki ki choko bo cha ezombuye bino ba mon internet oyo. Ngana lo ba boye mutu nyonso soko ata oza camarade fali. Osola na fali. So oza camarade fali osola na fali, mais so sale erreur moko lobby ya ko manquer fali. Yeba ki ngape na manquer yo. Na ko démarrer yo pena ko démarrer. Net ba gloire Olangi pena ba fi mo ba sitonge. Ba fi mo ba kutu ozomo na sens ya internet yo ya kolukate. Oya na internet pour comme na mutuka. Oya na internet pour zo ndako. Elo ba rêver yango wana. Mais kokota ma fali te. Yo zolo ba ke nde baza wana ke stade wana fali PS ki rotoni sa fali pe stade wana u banani. Gloire fala za masana. Fala za camarade non. Fala camarade note. Tant biso to bani TV mo bazala wa. Masanga power ay mambo. Tant la bani biso bani TV mo bazala wa. Bazala ngate. Aussi personne na sa na antenne awana. Est-ce que maintenant est victime et go bina ko kipi comment mon onani. Personne na sa na antenne. Virginie Manganga. Est-ce que maintenant fali pe ba wario penda ba occupé Virginie oza na actualité te na ba journaliste ya TV oza na actualité te na ba journaliste TV oyebani te oza na actualité te yo mo yebo sa émission bien te bazo corriger pas leader muto atanga irita tanga corriger l'émission zongela classe Virginie komekate papa ngai moni na lobi boya na reprocher ka ya mekate akeba Oya keba parce que fallait un immense na bango, fallait un star ya Afrique pe ya monde. Numéro 1. De fallait que tous les musiciens congolais les longam na bisa bino. Fali, aleki tous les musiciens congolais na ndenge toza boy na succès, na mbongo, na actualité, na mamutu. Papa yo zo mona ba aventure. Yo zo mona pena famille ya Kardashian. Baza pena wana na soirée. Neymar avandi boy, fallait avandi boy. Yep, jiba mona Neymar la TV. Jiba mona Neymar papa. Jiba mona ouais, pour tout ça misère sur Congo. To benga Neymar, les joueurs les plus titrés, les joueurs on va foutre les plus ba mongo belé. Neymar avandi bo fallait avandi boy. Famille maman ya ba Kardashian sa boy. Pe ba pesa ni ba mbote. Ba kangi ba photo, fallait zo bima boy minele ba obela libanda. Fali, minele koya ya. Oh, ezaki bandalité, ezaki binzilité. Ezaki biyolote, lobi lisusu. Bazala ki fala zaki invité spécial. Président Josala ki bato bazala ki plein au saranate. Mais pourquoi kaka batu bayaka po ba défier ka makambu, baboya ka makambu. Yo siko to fani boto sabina analyse ba mise congolais. Tout ça analyse. Na minute oyo tolongoli fali. To se soit fali à côté. Mutu to se tolongoli na fali. To se fali à côté. Mutu ni robeta musique à niveau international. Nani? Munna royebana. Jiba maintenant so babi ke jiben piana azali misa betane ba concert kaka ya ville chaque vendredi, samedi, dimanche. Fallait za bongote. Et ça orchestre c'est un concert à chaque samedi dimanche. Non na bien on dit yo yebi ke jiben dazana so abeti vendredi te samedi abeti dimanche abeti. Papa na bene jiba rosani. Na gabo jiba rosani. Pour ake kuna faut za succès. Ngai nazo ba grâce monsieur okuta na ba grand prêtre pour na Chic Rose serna nga. C'est moi ngai meza mina olie Chic Rose olinga. Pourtant pas ou to ya awizanga.
so pe na bina longo na ngane na ondima après de masanga déjà bo ozonga siko maison parce que la gage déjà tango ya peleka ala ki biso dia ba car ba moto ba te belé ba travailler tout akala ba ozonga ozo ba moto papa ngaso na ba tambongo Beric Mandala a celle bina anniversaire ben so bina invité spécial yo zo mona ba ventir comment fournir ma musicien qui se gagne mais ngala za muto ba musicien fait osala mais il tolboy karake polémique oyo ngala pesi BCBC na lobi la BCBG ki 2022 ça va falloir beta musique à lukuta to ndimi bobi misal soki pena ya bina abi misal album siko à ce qui concerne le 29 Yanine le 29 concerne le martyr biso biso to benga banganga te parce que ne ba betaki banganga ba yekebele ouais ba mais banganga ba leki ba bina ono oza journaliste vont actualité olanda kango yebi te ke nganga mo ba oleka TV mikolo ba yamba ba bengisaki kuna ayaki na valise bandeko ne ba yaki na mutuka akiti na mai oya biso ba teka matungulu pas teka ba matungulu ba mère ba na sigida akita wana aya na valise abima kota na stade ba to na me ngape na zaina stade wana na contrôler stade na yipe bu na contrôler po ngape na muta système mais système amuninge bengi te ngasko na kende pour la contrôler natala le roi nga kende na pour natala le roi de la forêt spectacle non Weranson Igwe Igwe le roi de la forêt verza na baboule paye barango pour basangana na isa wera mutayebe kopanati wera c'est le roi de la forêt il a créé les copes pour les terres atalika mona mai pe succès là bana mai pe balinge pe ana succès te to sangana ka to lia bala c'est Weranson ia Igwe parce qu'il y a sa formateur n'expliquer tant là n'expliquer ya kala tant les aïe bena Weranson et d'ailleurs Wera Kofi je sais pas le troisième yo bitumbo to luka na bitumba na yo kotinda moto te oikrio tango tumboli fali binda bitumba na yo kotinda moto te kotina te mosaka po aza koko neti mosaka aza muto fa démissionner pena na BCBG koli makasi osomi ni lupangu ni mutu kata $150,000 yo beni nga bena ko tamla ko mele pa mutu na sana na mutu 50 ans ou 30 ans 25 ans ni ata lupangu na yo bela mapango mosaka la kisaki yo lupangu na ye na bon lupango mais so neti lupangu na ye lupangu buka lupangu na ye buka lupangu fo la sabso komo na yo komo ya bana komo soma ya nini de tout ça buka lupangu na ye mosaka sala 40 ans na famille na lupanga famille na bango atongaka studio pena ba tongaka studio bo fenêtre tout ayamba wana avant ça na journaliste émission il fallait être tomate ba pese moi 20 euros avant mosaka za bongo avant ça na mosaka émission même basi il fallait être tomate à moi si aller tomate ça c'est na moi émission ngazo dile manzaka CP ya mboka ouais na okufa bona fali po ngape na guerre na ndima yango pena banga na ngate ya de tango bani ko finga fali ko critiquer fa na TV to sukisa na TV oh banga justice mais banga justice to sukisa ni na kati ya TV to sukisa na TV yo boy fa na TV ni yo pe supporter ba bo na TV autant vraiment on va plainte au sutura boyo ni yo ngala ko zwa et alors quoi va tuni ngala question jibe na fali na succès na bi fali le jibe na succès et ça ko finga te et alors Robin mundi mona Fabregas na leki mutu na succès na bio mais Robin mundi ba leki Fabregas na succès opinion na nga ya nga ya lo bisinga album ya petit na nga cha choko inosa balume e uti ko binga biti album wana adedie ke opona mwasi na ye eza ko finga te eza ka rappel non na rappeler nenga zalaki Puis personne n'a eu chocolat, mais na comprend ta romi maman pembe. Et ça rappelle. Ba de belle maman bossana. Yo mona fallait dans la cancer na tata muindo après fallait tanga comme il fallait lelo a comme maman pembe. Mais il y a quand même moins de différence que ça. Attends ma climat côté de tambola, moi différence c'est quoi ça là? Tout le monde monte. Nzambe. Na pesi mamicho dio medium ya mamicho na pesi mbote.
Dieu mi ba mamicho yalinga mingi Richie Watanabe apesa mbote et na bosa nte kopesa leader américain Kissinger coach Mourinho leader américain Nathalie Nzembo et album ba musique kitoko na bosa nte koponza lokumu ya ba mongo nyonso il s'appelle Fedelo Kwendiciel mofinuku ya Zando parce que lobi d'ato okuta na vie na Zando wana poto planifier neto ça lokumu ya ba mongo Fedelo Kwendiciel et bienvenue Dubaï. Namoni bongo DJ Abou, DJ Voté, DJ Mboma, DJ Immeuble, DJ Virus. Abo c'est les boss. Mutalega yolo malala. Les patrons Rodi RM. Yo sa rayanga toza wana. Grevi fouti la lié bozo la moi parce que na oki Luanda. Wana la journaliste mo basana sala rappel 6 na kata Luanda Mike. Abisinga folo kitane Luanda. Siko muto beng sangana Grevi fouti la lié bo les patrons de Rosalani la Luanda. Mais avant Luanda, les 9 na Brazza, les 7 na kata Brazzaville. Parce qu'il a préparé terrain na kutana fait na roga kabelanga moins $1000 et ça langa bien parce qu'il y a kabelanga balance on rien à Brazza. Parce que les 9 to beta na Brazza. Les 9 to na Brazzaville, les 30 to na Luanda. Vous comprenez parce que moi les seuls musiciens à Congo, mon Angola. Tout na ba tunyo so ba la kasa Angola. Ba mise tu ba beta mais ba mise o bandi mata za congolais za fali ba benga ga américain fali pour pas di cap la merveille maravilloso ah nga fali fali nakowa fali yeye sina ipopa nakowa odil manzaka nza ba minga ye mimi chikeva Elise nakowa odile tala nzembo ya o senti ya moi ça roboya yo mais so yemele nzembo ka falo moi mère pena kisi mutema yo nzembo zo yemela moi ça na kanda bolingo o yemele esko nzembo ya innocent aboyo mama oh papa lo moi ça na kanda o yemele nzembo jibe ayo gani hein na pesi le pacificateur s'appelle Vital Kamerhe. Vénambition Vital Kamerhe, les pacificateurs, les Moutana Maï, les belés, Ana Sagesse belé, Asalama belé, Motema ya maman Amida Chati, Babi mingi fondation maman Amida Chati, o ezo aidé batu belé, azo aidé maman Amida Chati. Na peso mambota trop. Ba wario tout ozana toujours à la tête ndenge aigle mora lobaki. On est là, toza, pe toza la kaka. Na wana tala. Oh suro, pas au sala erreur. Bino ba wario beaucoup ba problématique. Tout ça. Mais non, attends. À ce qui concerne ba wario, la main d'or. Ah. Le lot ozo kumisa we ranson. Hein? Le lot ozo kumisa we ranson. Yoka, le lot ozo kumisa we ranson. Mais lobby toroyoka lisusu ote we ranson boy. Qu'est-ce que j'aurais indana? Et il n'a pas été en silence. Et il n'a ni. Qu'est-ce que j'aurais we ranson? T'es bon constaté qu'est-ce que j'aurais un leader américain à Aza et Nasenga Wata hérité et qu'est-ce que j'aurais ça la belé panayo so li kambubo ba robongisa. Bilikamu c'est ça wengeza 12. On est à 12 ba besi njora, eza 12. Ba créer carrière na fait moi mkolo wa sola gina wata pembeni ote fina mutu wana na ebiso vérité ya on a sengina leader américain Kissinger azala toujours wana zala wana po azarade na succès azarade bien na lupango na mituka ana bambongo na yana mamutu ana orchestre na epé eza ba 12 a fait moko boye ve moko boye kaka vandi ve wana vandi petit ve moko azofula ye avandi na ye te sala bo polongo njora longa pembeni. Mais le roi de la forêt rosala ngote. Le roi de la forêt za papa alimbisaka ya fula pas salaka. Nzonga pas ofinga werate. Werape aro lobela le roi de la forêt mabete. Le roi de la forêt lobela pe nzonga mabete. Eza na ve moro boye kaka. Ve wana. Ndeo manipuler bango. Oyo ke azo comme ça hérité aye. Hérité za yete, hérité za bata wera mutasala hérité gogan. Lelo hérité tanga na succès na ye. Hérité na succès na ye. Mais fierté n'est pas le roi de la forêt. Faire un succès n'est fierté n'est pas le roi de la forêt. Parce que wera mutasala bisi bana ye. Bino be misa bana, bino be kumisa bango lelo quartier la tête sera fier. Parce que bana numéro 1, bana mission les tous les missions sont Congo na succès na mbongo na mangamutu wa obeta ko. Ngo. Faili Kofi Olomidara na fier na abi vraiment na habité quoi. Fali pour pas vraiment obeta mabe quoi.
Ah, on va falloir vraiment. Ah bien, on a mis vraiment Yangani. Le roi Manitou vraiment. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là c'est la main d'or, la bouche autorisée. Hein? L'aigle. Yeba yo oza journaliste, chroniqueuse. Batini yo, obe pas mon leader wana, obe pas orchestre wana pour finga fali. Mama satane na passe tout okutana. Émission komi to fingani bo to kutani to bundi. Ngana yena ngosko na ninga kala. Mona to fingani boy. O fingi no fali. To kutani to bundi. Parce que ngata mula partout. Ngazo yi pesi nga le boga de la presse na bete na obeta. Mais na yo gele pa parce que za pesi nga aza massa nga petit c'est tout pour na age na mukolo na yi. Mais azaki massa nga auto manière ko li assemble. To li ki assemble muta kumisaka mutu na ye ya kena nga muna nga ba kena nga muna. Mais akomi nde ko lex akoko déborder ko finga fallait au moleka trop. Vous comprenez? Ouais, mais c'est mon ami. Na ne ko benga yebo alo masoza pia kapelo liangulu. Ali na ngulu na somile na top na foutre les transports. Yeba no benga ya te na mega te tina bi tina na mega tina nga pe mega. Mais mutu azo bunde la compagnie ya bango. Mais koleki sa mayele te. Ça va être fort, c'est bunde la makasi. Ba te ba lekisa mayele te. Omoni neti Fabregas a comprendre. Asila gine succès accompagné na maka mutu mo balekinga na succès lekinga na mbongo tika na fukama ndenge bino tu botika liboya ko fukama na ba papa na bino ba fukama mais kanga date le no ba ve musu ba changer ba langage na ba ve musu na ba petit musu ba ko fukama yango zo monaka fallait que na succès mon pepe non ça qui na succès awa ba obunda Ibraton Robinho Gezi Mawete Bina File héritier. Tu vas tirer là bakina bakufi surtout tu auras Céléo pena Céléo c'est là comment le rôle moi ça na zemi parce que mukolo mwana wa mwana na te akutana mobala kala otanga zemi akutana mobali mwa linge sika zemi na yo akutana chomo zemi na yo Céléo OK na poto wana lokote on vivre te on a rien Céléo okomi matama le rôle mutameli makero tu auras bena Céléo mutako la nevi Céléo mutako la nevi 1000 Quinton yola comme millionnaire. Mon seigneur dans un patron ma pangu bablo ebele. Yosko c'est le musano rosani. C'est le opina. Des garçons mo boye. Matam malwa mutu mo ba meli vitamine makero. Ya bikara ba c'est le wana. Abikara. Agela on doit trophée mo ya bata oncle ya banga kufa. Oncle ya banga Zambé fali ko boma musu na Congo c'est là que l'autre trophée oncle ba mo akufara ayo ko la sabato ba pese aux États-Unis pour ça mise nenze moni c'est le pese mise boye bien charpentier c'est le na musique akufa ndato ba akufa c'est le akufa Zambé nani so akufa obi yo yebika akufa badu ya bakufa moto sexe wa bonga yati yalo nde na minute na sexe c'est le wet za mo ndé on la émission assez oui na lide badu ba quoi pardon bakufa bakufa kala na boy na sexe wa bango s'il te plaît bakufa kala merci na fali pour pas de king merci na ye parce que omoni bano omoni mwana na o benga ba le boga de la prince sur la banana tala ba santé na bango so ezala tabie benda boy ba santé ya bana wana yo moni nzoto eza na choko mindele balinga mbala ba noir le roi ba biso boy santé o yo moni ngana za bonana ba biloko ba benga oni mambike ya mapeka zo filime zo ngoko ezate mais yo sa mwana bana wana ba longola bilamo mona ba mbika o mona ba tache mona mamutu kaza mutakanda na yaka mabea ngai na saka na te okopana ngai na rolongo na pantalon moni pena na lipende le roi milangi na leki ku na mwasi na lipende ya blagi te na ma lipende yo pena ko loba na bango ne bazana ba ko loba na mani keke lipende na ngai lipende ya yele kima elunga mani kila kitoko bon ça on te menga na sala ngala ibisa mani keke lipende na ngai leki lungne ya kitoko ongo mona be preuve pour kande ko moma te tu boy ba vidéo wende ekoma maka mususu bonga na zana nani koma ya na mutu ayimba wana nani
o ba pila ya la vidéo Mike Kalambai anda ko sala ti oh ngai za ko sala te ngai za ndenge na wala kisaki lipema c'est bon merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc comprenez, c'est l'ambiance de l'émission. Hein? Babi, la bouche autorisée, la main d'or, hein? L'aigle, Diemoro, la Katia Congo Mokili Télévision. Donc un grand merci à toutes les personnes qui sont fidèles à Congo Mokili, hein? Dans son ensemble quoi. Na sert na Chic Rose et merci na et puis na bossa interrompre ça et fais notre téléphone pour na boire rabat s'il te plaît. Ah na boire rabat vraiment. Na na bato belé on soutient na vraiment. Ah concert à Wenge. Ba na boire na téléphone. Ah te mena limité au patron. Na limité au patron et na limité au za patron za mutambongo. Yango mona ke biso to boire bato mo boye na moni bongo le futur ministre Selemba na PC Moté en direct de Paris. Il s'appelle Guy Basket Koudé Rataraté fina ngayo ebi Guy Basket Koudé Rataraté na bosse to pesa Guy Bokopolo. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc nous sommes en train de chuter en ce qui concerne notre émission, mais mes salutations spéciales à Dixon Boutique, donc hein, de la part de l'Aigle d'Or, hein, la bouche autorisée. Donc c'est un grand plaisir de savoir que Bino Boza est Bédé Rolanda Bissou. Donc pour les autres, là, comprenez, là c'est l'Aigle d'Or, hein, l'Ibabillé, quand on a à ce concerne de parler, ça c'est son truc. Donc l'Aigle d'Or, attends, je te reviens, hein. Je te reviens, Nadangola, alors mes salutations spéciales, hein, avec Dangola aussi, donc mes salutations spéciales à toi et à toutes les personnes qui sont fidèles à Congo Mokili Télévision, donc je vous salue et mes salutations spéciales à celui qui est derrière la caméra, Kevin Lehou, et mes salutations spéciales aussi à Capriski Lokwa de management, hein, je te salue, sans oublier hein, Anel Kabafossette, mes salutations à toi, à Doyoué, mes salutations spéciales à l'ambassade de la solidarité et ainsi que mes salutations spéciales à toutes les personnes qui sont fidèles à Congo Mokili Télévision. La main d'or. C'est pas un mot de la fin par rapport à l'émission. Merci émission qui tourne. On a signé la Wario Nyon sur vos s'abonner, vos commenter, vos aimer, vos partager, vos tina ma Facebook ba mon nango. Ndetse ngapi na mona ki vidéo wana ke fala beta musique lukuta. Yé pas mon aki ana succès. OK bien. Merci bon on a pesi mboti na DG Paul Moutou. DG Paul Moutou. DG Asolo patron en saranati na pesi mbote. Le véritable code mondial et le futur que le mécène il s'appelle Yaouli Moucheni, notre papa. Mon papa, je viens le roi pressing, soin au wapi. Il y et greffe faut-il aller bon, on a payé Mboti, on a payé Odile Manzaka, Elise Bokota, Batutu Balinganga, la Lingabino Mingi. On a besoin de boire kao, Tissolo ou Tessol. On a besoin de une émission dans la chaîne Nayo Tissolo. Moi je vais Tissolo. Numéro contact est plus 243 976 46 31 77 plus 243 976 36 31 77. On a sur Bengi aux Angamo en direct. La main donne un téléphone Ngamoko et le 9 toi en Brazzaville. Il faut aller pour pas boucler pour ça. Les 30 Angola, après Angola, États-Unis, après tourner aux États-Unis. Torozon on a pour batuba beta na bango na stade. Concert podium wana ndenge ezala lumière soit musique esthétique ndenge fala okota ne bilate la lelo na so lobby fala la ticket mobe ate ba 8000 ya da valeur al pango ba sele yote ya si s'il te plaît na royi bata keti morote na simison on a des fambo na so mal pango ba sele yo wana partout on a merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Hein. Donc d'ici là, portez-vous bien et on se voit à la prochaine. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres.
Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostel Match.